Coucou la famille, bienvenue sur notre chaîne La Grande Découverte TV. Bandeko, affaire ya Sankara de Kuta ezaka kei ezongi bandeko. La famille bo like na no bo partager, bo s'abonner na ba o nyonso no ba s'abonner te na ba oyo ba koti sika. En tout cas, boza welcome na chaîne na biso ya La Grande Découverte TV. La famille affaire ya Sankara de Kuta ezaka ka ekiti mati moto ezopela se kopela. Bandeko eza somo affaire oyo to ebite tuzo kende wapi na affaire oyo ya Sankara de Kuta. Sankara batu nyonso baza na pusa presque ba jaloux nyonso ya Fally Ipupa. Baza na pusa kaka Sankara afinga Fally Ipupa. Mais ye mo Sankara la famille azo comprendre na raison nini ko ya ko fingela Fally Ipupa. Fally Ipupa fingi ete, Fally Ipupa lobi na ye mabete, Fally Ipupa leki na TVT place afinga Weranson. Alors Sankara lobi azo mona esika te oyo Fally Ipupa sali ye mabe po ye aya ko finga Fally Ipupa. Est-ce que makambango ezala kaka boye mutu asali eloko te mbala mo yo wana mbala moko ye kosatake na ye? Sankara lobi aza intellectuel, aza na sagesse o Nzambe apesa ye, akoki komemama na mopepe na bino te. Sankara lobi akoki komemama na mopepe ya bato te. Tomonaki autaki osala émission na ye dernièrement. Sankara de Kuta alobi a félicitaki Ferregola par rapport à musala na ya azosala. A félicitaki héritier, a félicitaki wazekwa, a félicitaki bato babetaki stade oyo ba ozaki ya kobeta stade des martyrs. Et puis alobaki ke Big Zorbi ya Ferregola ezobeta. Sankara de Kuta yaki ko féliciter Ferregola par rapport ya musique na ye. Ya miziki na ye oyo azo sala la famille. A félicitaki Ferregola. Mais to comprendre te kaka po azo boya ko finga Fally. To moni Marc Aruzaleki abandi ko s'attaquer na Sankara de Kuta. To moni même batu ya wengi maison mère bango moko lokwa ba Piroger, lokwa ba Papi le Prince, ba komi ko s'attaquer na Ferregola. Na Sankara de Kuta, pardon. Tozo ebate eza nini, jalousie yango ya nini. Bakomi ko finga e voir même PD ki abimaka na Fally Ipupa. Communauté congolaise, musique congolaise, bozo kenango wapi. Bandeko, bozo mona teke ba musicien bango moko bazo boma musique na bango. Fally Ipupa obeta musique na ye, aza na problème na mutu te. Sankara aza camarade na ye, ami d'enfance. Bakola na ye. Sankara fingi ete. Sankara lobi ne mabete. Même Weranson a lobi na Sankara azomona te. Parce que Wera kotinda Sankara. Sankara ke ko finga Fally Ipupa. Mais Sankara otala na ko fingileni. Akotuna pe Weranson. Ah, vie. Otinda nga bweme. Fally yango asali oni. Imaginez-vous Weranson obimandeni. Obimandeni. Le bato bazo zela Weranson abeta Sankara de Kuta 12. Mais bato bakamwe elo resali ki bato musu batomboka baya ko bima lisusu eza parce que ba moni Weranson amemi Sankara na poto bake ko beta musique na Londres. Déjà le 26 a Weranson obeta na Londres. Ba na Londres nyonso vraiment bokende ko soutenir musique na biso et ça la Weranson bien vraiment et ça la biso pe bien bokende vraiment botonda kuna bo soutenir ye et ça la bien makasi. Concert il a le 26 la famille. Komema Wera memi Sankara na poto bato epesi bato su kanda la famille. Pourquoi? Parce que ba omona Sankara zo finga Fally Ipupa te. Donc pour na bango lokola zo finga Fally Ipupa te Weranson abenga na ye. Est-ce que zalaka? Pourquoi communauté na biso tozala na motema mabe makasi boya envers bandeko na biso? Fally Ipupa wana aza pe mwana bato. Nzamba ba orphelin azalaka abundela toujours ba oya ye.
ye bongo alobi aza nzambe ya baorphelin na baorpheline abundela toujours ba oya ye preuve ane Fally Ipupa wana bofingaka ye ekiti mati ye kaka wana pede ye wana kaka ba ndumba ye wana kaka boye ye wana kaka zana kisi ye wana kaka bolatisaka Fally Ipupa nyonso ya mabe mais ce botali bien azopambwa makaka azomata si komata ebino batu boya kofinga ye bozozonga sima neti Marca Rousse prena na ndenga mabete fait regola tomona aleka na émission La Famille émission mon fait regola sala mwa kala sana Karine Mokonzi oya a débordaka Koffi esalaka ke Koffi Olomide akangisa fait regola La Famille soki bo se rappeler fait regola lobarani alobi soki bomoni Marca Rousse aleki c'est que ye mutatindi ye bande ko émission ane eza na internet so boke lukango na internet boko monango fait regola yaka ko confirmer biso ke Marca Rousse makambu nyonso oya ya koloba na télé donc eza ye mutatinda kai donc to loba fait regola sepeli tende we ranson na Memi Sankara fait regola tindi Marca Rousse aya ko s'attaquer na Sankara et après so talibé émission au Sankara salaki na kapage Sankara akomisa efe regola aloba e mabe na ete aloba e mabe na ete mais vike bazongo nazo finga Fally te yango ezopesa bango kanda mais Sankara ngo pa za mudu te aza mayele même ba mosaka nyonso wana baza mayele mitu ezosala akoya kaka boye mutasali eloko tabando finga e camarade ne abo mwana et puis azobeta miziki na ezo yokana lelo soki na ba feti nyonso soko zangi koyoka mzembo wa Fally na ebiti la plupart ba feti soko ke ya libala feti ya nini ya collation ba feti nyonso o bat ba feta na mokili même feti ya bana o munaki batu baosenga ba mede batu baosenga banzembo wa Fally même ya kala pourquoi parce que Fally azobeta musique na bien Fally aza aimé même pas bana mike même pas mikolo tondi mape muninga na époque na esala nini bandeko so bondimi ebino pe bokopambwa na bakondima bino bizorbi ya mwana batu bazondima ngo ebetami Fally wana azwa trophée na o trophée ya faux abeta miziki na o ya lokuta asala plein na o ya lokuta azana baka ye wana nzamba zopamboleka calendrier ke ezongi toyoki fe egola obeta Bercy bravo tozo zela biso tozo linga miziki na biso ekende liboso tozana pousa benjir te benjir eza pona ba faible comment na Marca Rousse ba propos e ko tenir na télé eza pona ba faible olo sala promotion ya Bercy fait regola tinda batno ba sala promotion ya musique na yo promotion ya ba tourner na yo et ça là wow olo tinda bango ba ya ko finga ce n'est pas bien non to moni musicien Fally moko ta leka ko finga ni wera ni JB ni Koffi peut-être ba journaliste ndé ba sala ba émission ba zolo ba n'importe quoi mais musicien boy non to moniter La Famille peut-être nga na otala te ou bien bino so bo moni bo tinde la biso totala mais chaque fois tozo mona kaka attaque ezo kende kaka na ngambo Fally ba masasi bazo tirele kaka na bato mususu bazaki batu na ye kaka bango moko babaluki eza nini La Famille Fally wana to bosa na telelo soki bakomo batu mususu na bamboka mususu bakomo yimba banzembo na bisu banzembo ya ba congolais eza grâce à Fally baby Fally moko ya Kinshasa azalaka Fally moko ya Congo azalaka ndenge moko bino pese bosali effort compétition ezala loyale ezala bongo te ya kofinga ya kozonga boye
Sankara mabeni na sali oyo ekei Sankara ezongi Sankara na ba oyo aye ya ndako bakomi jaloux. Tomona sera wenge tango ezalaka guerre ya wera na JB ezalaka na ba niveau ote. Guerre ekende bien et Ferregola na fali ezokende kitoko, mais sauf que mafinga nde ezoleka. Côté affaire et promotion mukie mafinga ebele. Côté afali promotion ebele mafinga mukie yango azo avancer. Donc Marc Ferregola lokola yo lobaki ofutindaka Marc Rose aya kufinga. Arrêtez nanu yebisa a stopper. Stopper nanu. Bosa la promotion à Bercy, tout ça na posa concert à Bercy tango ebeta et ça la plein. Batuba ya ebele. Tozo ba image comme d'habitude. Nde to mona ki stade des martyrs. Stade des martyrs o abete la faire brola maboko te se kaza mutema mabe parce que stade des martyrs est tonda qui a jeté. Tant fait gola beta ki stade des martyrs na e. Po koyeba ke fait gola zape musicien moko ya munene. Preuve année, tout le monde qui a dit quoi fongo, soit dit ça ba fongo la martyr, mais batu ba kota été poigné. Batu ba ya quitté, mais comment on a fait rigolo la martyr isa ya kofonga moyo ya kangama batu ba ya ki stade de tondi. Pour dire qu'il y a un musicien, il a aimé, et c'est un beau cannabis qui chasse. Mais qu'ils a bien, n'enga ok Bercy pe atondi ça. Bambo comme sous sunyo soroki na tondi ça ils a bien. Fali pas tondi ça kate, ils a bambo comme sous pe fali ok ndeboya msou pas tondi ça a pété. Mais quand même a beti calendrier toi zimbongo na e po ils a musala musique ya musala yango elie sarabino yango elie saraba musicien yango elati saraba yango etangi saraba na bon classe yango esala ba voyage ba mata avion ki ezongi. Mais ceux qui battent bazo respecter en côté bango moko dia ba musicien bozo respecter na bino musana na bino te. Beaucoup mo mema ona ba aventure ya mafinga. Musale esala mamala mndeni. Sankara mabeni na sali. Muninga fingi ete bozo lukaka afinga aloba mabe. Après tant Sankara koya lobi mabe bino sko bozwani. Et l'oroni bourgeois. Sankara wana na vie na ewe ranson baza en bon terme. Ba wana ba obeta le 26 na Londres. Et ça li bien et ba combattant ba fongole ba mitema ba tiki bango ba beta. Tolo ba ke musique ezongi na poto. Bande kona biso ba musicien ba se retrouver ande wana. Même ba danseuse na bango ba musicien na bango ba chanteur na bango ba se retrouver wana tant ba meme na moi mukula mikila poto ata soka rokima na e ata soka ovanda yango eda bango bazo mukie ba vivre bien. Mais musique bande kata bino mombo monaka bande ko ebele na Congo ba musicien ebele na Congo ba komaka boy. Alors, fallait quand même alongo la biso sonia zo kende par-ci par-là. Botika ekimia. Ou se concentrer na musala. Bo bunda na musala. Toki makaruza biso ka zwi Sankara ko betaye. E komi ya njoto. Botala non niveau. E lo bata bokechu o peuple ndenge nini. Mais bokechu Sankara pa tindeli message. To ebite message ni Sankara tindeli. To yoka nanu la famille. Botumba salwana. Bocha mapine. Yale hayo mona mutumwa fani na Belgique metala botumba salwana. Bocha mapine. Bobo mabango. Mais pourquoi excitation à la haine? Le rotinda batu na boko teke no. Ou excité batu ba mande kono congolais. On n'est pas des Rwandais. Biso ne sonde to abo to ana besoin que mboka na biso il faut kimiezala. Voilà chrétien fait na chuke lo. Ya chuke bokechu. Oui, bokechu parce que chuke ya chuke problème na ezali ke azoye batemoni lelo komba ye batu ya sa konza ba combattant. So nganga na poto mukonza ba combattant zala ate. Parce que neto abo to ana pays na pays so ke na France au mona ba odombo ba babe masombo ba ki Gérald ba ve na biso ba cheli ya wendo
bapapi volcan bakombata bazali ya France siko yo ya odirige bakombata France ndenge bakamo mabe oza mokonzi na bango te wana soko ye na Belgique omona peke eza na bave na biso nani apa bokecho na bave na biso eso namonaka bate belebele mpe na komba bango mpe bana idéologie na bango soki mpe na Suisse bakombata Suisse mpe bana idéologie na bango Londres bazali Allemagne bazali Hollande bazali Suède bazali donc eza mpenza nde ezwa mpenza Europe mobimba ezwa ntina ba États-Unis bakala partout kombata azali même na Cameroun même na Maroc bakombata baza même na Algérie po bato bele bakanisaka diaspora ezaka bato bana poto diaspora ata moto alongwaka ebraza komi diaspora siko bakombata mpe baza même na Kisasa awa bakombata bazali bakombata UDPS baza bakombata ya opposition bena biso bafayulu baza bakombata ya boye baza bakombata baboye baza même na kati ya kombana mpe basankara baza sankara ya kaya babokecho azali sankara ya France azali sankara ya ide on a expliqué sikoyo ntango bafandi babino biso tokoza dirige te mpo yokosa bato bamokonza bakombata siko pays na pays ekomozwa bamesure selo pays na bango batalike no en tout cas biso nde biso na Angleterre biso ndenge tokangaki tofongoli je sikoyo efongwami yo ozala mosika to ye semu lomeli musukado ventre gaya kobandika mamo tala botumba banani werera no bokechura donc yo mpe ndenge oza wana kokasa so sundama obe swede esimbaki susu te ekomaka na yo komba na yo ndenge ozomilite en tout cas bravo merci toza mpena na besoin ke biso priere na biso nyonso na didie nsita ndenge atelemi awa toza na besoin mboka eza na kimia mais boyebi eza politique ya baoccidentaux on a tellement trop de minerais oki français on a voilà la famille boyoki ndenge Sankara alobi mpona bokechu alobi bokechura donc ndenge boyaso ndenge bokechu abenga bango bawerera bajibera bokechu pa ye Sankara pa ye na oyo aye bokechura donc tika biloko osala Sankara alobi tika bango kimia babeta misiki parce que bavivra wana oui eza vraiment bongo la famille bavivra ka ba mise na biso bavivra na misiki wana alors ce bokangila bango ba porte bopesa bango passe la famille voilà donc komona makambo ezoleka ezosala passe mingi Sankara ya lobi akofingaka na ye Fali te aussi longtemps Fali asali eloko te et puis Fali c'est son frère s'il y a un problème bakoluka na bakutani basololi et tout esili mais obino bozela bokokita bokomata bokobaluka na mabele alobi bozwa te abia opesa bino makambo te Sankara boyi la famille Sankara lobia opia ne mutu makambo te ya azaka impoli po bafingaka ye bafingaka we hanson mais likolo nango mpe pa weha bakoma de ebele esele yo mpe kuna Sankara bia koya te aopio makambo penda te oyo apesaki oka moki ekoki abia opesa so makambo te po yo de osila kala tala niveau Congolais motema mabe elo nezo sala boluka ka fa Sankara afingela Fali soki Sankara fingi Fali bino bokozwa ni bo ko yebisa biso eloko o bokozwa maka ozi ya ko yebisa biso eloko ni yokozwa soki Sankara fingi Fali après nde to koyeba soki zelo kwa malonga awana nde vraiment Sankara emso osala ngo bino nyonso bosangani boya kaka Sankara kaka likula Fali pona nini po ani bolinka babeze zanga tina tosala pe mamba malonga boluka bosa miziki ya malonga barumba ou malonga opena mobile otala boy bakabwe na mwasi te nzembo soka yoki yango kaka te azonga kaka opena mwasi otala mobile asalinga mabe mais sona okika nzembo na cheleka na si c'est ça mais ezate boyela biso mafinga eza pona ba faible mafinga eza pona bato balingi ko travailler te fali a travaillaka a travaillaka mutu esalaka o bozo zela bafinga ata pe bafingi ye afinga ma dia combien de fois
oyo eza ka lelo bozoluka bafinga soki ndeni eloko échanger na vie na ye eza te la famille. Alors to atakaka bato oyo baza baorphelin na baorpheline te. To réfléchissaka bien avant to s'attaquer na bato wana. Bana wana bazala bana nzambe. Faut pas koluka kusataka na bato ya bongo. Eza malamu te. Mutu asali bino eloko te bino wana bosangeli ye 4 et 5. Bino nyonso contre mutu moko. Bozwani. Eza pasi pe mawa. Sankara lobi ye na wera kaka boye. Ye na fali kaka boye bo kita bo mata. Bozwa te. 0. Sankara bia ko pesa makambo te. A bon attendant, sali. Merci balandi nyonso la grande découverte. Vous continuez ko liker, ko s'abonner. Awa troye la bino kaba news. Toi ne lo comme ça la bino te. Et voilà, bisous bye. To mona nymbala sima.